mwana wana ina vitesse age bazo banga ngane bazawana yo ba banga on est lorni déjà salito sala déjà o ba ko banga mais na auto ça gaki mo pour soutenir bandundu nervenga makase katinga na ba poil nyonso nzoto komona pena ke mama shako akufi ba poil nyonso ya kidundu na ngani nyonso esili pour la mama shako ah mama mama ye aya shako wakate kuma mama ya shako wakeye atigeli bizoni ni nga Mustafa yo ozo se plan bandundu te poani to pesa ka exemple pona ngana yo so dozana kata ndako kure kei bakomona na soki ngana tozana kata ndako kure zate kure kei kaka bu na mito bat bakomona na bat bakomona ngai yango mo bat bayokela kabito biso mutema lukuni ha. Bienvenue na très cher internaute, il y a Info Plus. Merci na ba abonné fidèle na biso. Ngabino Mustafa Malembe na Sarabino Kebo Mesana nanga ba yanga bazala kawana scotché cimenté. Merci na espace Murphy. Na DJ Maestro et puis les gérants mais chaque au bapesi biso espace ya retourner mission à mokolo lelo na kobanda boité sans que na remercier ba oyo yangai bazarana na sima caméra ndeko Elisampo mon papa mon DG mon cordon Lukman Mudingumba mon vieux Babi Mboli agence Badem Oversi au agence Badem Oversi touché promo Lipana 61e anniversaire ya Congo agence Badem métier pour na kocha carton à monnaie ils en a $61 ba détail wana toko pesa yango toko soki poza na besoin to pesa ba détail mususu obenga na ba numéro o eza affiché au bas ba écran na bino ya conseil qui ba dia Nathalie Mpaka Ngoma agence Kaeka Kaluji Konde Korega les grands couturiers tozobeta masolo masolo to robeta ya nini balobito lela na ba bazolela tu peux perdre ligne ya ba monument ya nini ya théâtre ya Congo mama Shako na yango to kobeta lisolo wana nande komo na zo réserver kombo na ye bokomo na ye azui moi mikolebe ba o ba yebi ba mona ye susute na yango na lingaki na mekana kobeta na ye absence na la ki di nini et puis makambo ya matanga topé mort ya mama Shako na yango na kobenga invité na ngai soki akoki ko pusana Bonjour monsieur le journaliste. Ah bonjour Boni. Très bien, bah, téléspectateurs, très bien. Nazali. Bah, téléspectateurs, très bien. On s'est présenté sous bah mon ayo moi kala, bah yo et puis bah openon bah yebi te bah combo na onani. Bon, merci beaucoup na salam alaikum na misma shalom pe na ba yindo nyonso nzambi wetu. Wana na chuluba. Bon, my name is le grand Dundu, moi na babota na nganga bapesa ndokia bokola cette fois le Black Panther Abdul Salam Mukonkole moi na babota na nganga bapesa ndoki abokola c'est-à-dire le monde entier le bo découvrir le grand Dundu aye moi na babota na nganga bapesa ndokia bokola moi na babota na nganga bapesa ndokia bokola pouvoir et na yeli ma dinde ma seki partout d'étoiles aux autres simba la keba singa ya micro d'étoiles hein ouais d'étoiles c'est-à-dire aux autres la sekete mes étoiles aux autres la na se aux autres les kolo c'est-à-dire na awati to vanda poto solo la mai na bengela kioto solo la Boni santé pena naza pena posé skini na monastère artiste aza posé mais mikolo ebele ba mesana ki ko tala yo bazomono lisusu te zaki pona nini bon ba téléspectateurs et les grands Dundu artistes na bino bon de karatolo barato zaki na occultation artiste azaki na occultation ya mona ndeko mona ante autorité morale chango kabo mwamba ayi makambo nyonso nenga artiste azaki na occultation. Vous avez une occultation est nini? Bon, occultation c'est la méditation pour nous méditer comme que artiste et comédien. Netinga zaki na bitumba makasi le seul artiste ya Ndundu à part petit na ngana moi signota et singa inga fona yana che poa akende nga akeli boso ya monike
artiste azaki na méditation moya ko bimaki na boye simbaki te azongaki po azonga deuxième fois tozomba mo elamba mo tokende kozonga deuxième fois na yo zo assurer batu ke ya tour oyo groupe ko panzana lisusu te ndenge panzana ki liboso ben compréhension aux alaté à tour vraiment bini vraiment bon ba téléspectateur na promettre bino kaka ndeza ka le mystérieux mala musa na konda ndenge loba ke maître Ousmane Gouzele na Fiston Ngai motema ya Karmapa na promettre bino ke ba téléspectateur tout oyo bon camion c'est ça qui toko Jibril Biha qui souvient makambo tout na obeta ke tout to panzana te ko dugu pe panzana ki te ngai mo ne azaki na occultation et c'est ngai fo na ke ne pongana azaki président charge et on ba be nga charge Lionel bino maseke ouais nazali donc groupe panzana ki te yo mon président au longwa ki président longwa ki azaki na occultation ça dit président azaki na occultation abane ko luka ndenge ni na méditer po yana makambo asika Dieu merci nzamba sungi pena ke les grands nous enseigne bon les grands nous en scène ceux qui n'a benga ki ezali par rapport aux artistes un bon matin maman chaque fois kufi koyoka sango wana étant qu'artiste et ça là qui ont ndenge ni papa monsieur le journaliste Moustapha Malembe na pesa ko respect mingi pena ba téléspectateurs liboso bo s'abonner na po ko bengisa les grands ndundu bona kata chaîne nous en mystique ya pena ouverture makaso bengisa artiste net ya ndundu ba couleur frappa bo mais énervé na makase katinga na ba poil nyonso nzoto komona pena ke mama Shako akufi ba poil nyonso ya kindundu na nyonso esili ko la mama Shako ba poil nyonso ya ba poil na nyonso ya nzoto esila ki likola ko la mama Shako ah ouais les boss Kabo Mwamba moi na ba poil nyonso esila ki ya nzoto koyoka sango wana kati ba poil nyonso ya nzoto bon sango wana esala ki nga passe kati nga ipo mute malamu mama zaki nango ah mama ye aya Shako wakate kuma mama ya Shako wakeye atigeli bizoni ni mama wakamana kana tete bang Président Kabo mama wana wakani yego wana yego wekade mama waka bang voilà mon bando Soko comme Ambarolela les gars ça me fait pitié liwa va te faire poudre là-bas pour tous au cimetière non et puis ça n'a pas si na avec les mama Shako akeya tigibiso ezo sala yo neni koyoka ke mama Shako bamsu bazoloba akufi po bakende ko longola eminu balongole 3 minu yango ane bomie bon mama Shako akufi salingana no pasi président Moustapha na ça les grands journalistes à l'équipe à journalistes nyonso babi internet ba s'abonner na info plus et ça linga passe makasi mama na mona nga ba balongola ba minu ba kufa te ndenge na turu ya mama kufa phénomène wana les grands ndulu mais place ngezo pesa oh nyonso asali kaka mama mukano nzambe ko sama soki pena ke mama ba balie balanda mama landa batu wana pena omona batu balongolaka ba minu bakufaka te me mama Shako babi na age moko boye kolongola ye 3 minu wana yango pe ko koze ba nini wana yozo mona lokwa bat baleye bon pona ngai les boss Kabo Mwamba Kabo autorité morale ya bana changu nyonso babi les grands nous pena kata mwana ya autorité morale ya changu mwana ya batu boss wazo sala nga Kabo Mwamba liwa ya mama Shako toucher na Kabo Mwamba les boss yango moni ke na lobby ke minu balongola na bomba ata les boss Kabo Mwamba balongola epe minu Fiston Ngai na DGRK inspecteur na kati ya ngiringiri Kazavubu balongola minu ndenge nini ke sale loko te motema Carmel Mboko balongola minu sale loko te na tuka ya mama ndeni akufa salinga pasi mama o nyonso soka liaki yo landa ye mama nakoloba likambo wana o nyonso aliaki ye landa ye mama ozondima pe ke na bino baartiste lelo baguerre ekomi toyoka baphénomène poison lelo mpe tokoki mpe koloba mpe tokoko mpe koaffirme ke mama Shako mpe bakoki mpe kolesa ye mwamba ekozala mpe ya solo koloba mama akufi na mwamba eza nango baartiste nyonso yango kozalaka vigilant neti nga les grands ndundu mwana babota na nga bapesa ndoki les grands black
Panther Abdul Mukonkole bon ngai ba ko lié sanga pena mwamba te po déjà na zana bomba mina matana sona uti occupation ba ezali biso ba artiste pena ke to liaka mwamba lié saka mwamba nous a wenge pe na ba artiste comédien comment ouais artiste tourné musique pour monde a art boyeke et qui par artiste musicien comédien et artiste tout va lié saka wenge soko tsaka cité donc ce qui au salika age kiti mais sikoyo comment na bongo yo siko yo yé na mondo wana ozoloba ozako bomba naza ko bomba na wuti na mabomba mi odi na mabomba mi yo lobi ke yo mwambe ko simba yo jamais artiste ne soit senti ba que moi na wana ina vitesse age ba do banga ngane baza wana yo ba banga on est loko ni déjà salito sala déjà o ba ko banga mais na auto ça gagi mo pour na soutenir bandundu éclater ma mère présidente Aminata Kassa la blanche a surtout qui a na soutenir bandundu mais ndenge ni les grands da monanité mère a pesi invitation soko ça là qui est important be ba invitation yo lingo na cérémonie wana bango ba kendaki bon faut qu'on comprendre kaka mère azo bana ko banga déjà que les gars nous sera yo na tant sur les gars nous na ko yi ba projet mais tant mutabia soutenir bandundu ngana soutenir rien yango wana mona que maman Aminata Kassa aurait chef de l'état nazo peso pena ba c'était belé que les grands nous yeyo prêtre de prêtre talara ba rivage yango na ola ça va journée botala troye na comme na ba kilote ko gumba ozana ba teni mo na comprendre te koza euti ba oza ba teni yo yebi ke na zaki na occupation yango ke ba ba ko tika nga mingi te o ba pesinga mukili ouais liboso za mukili ko diriger batutu tant soupe nzambe soko ala muki na mukili pe na ko koma pe futur cadre pe soit pe ministre pour nga na bula comme ministre architecture pe art ya mon étoile ozo bouger déjà que oh eza pona ko konza batutu ba artiste groupe okoki ko diriger te mais c'est les journalistes na biso que groupe e kufakité mais le groupe na za président tant na biso que président azongi ndenge loba les managers Ergazkina ndenge ke alobaki ke les gandundu ndenge ni position c'était les gandundu azongi na mabomba mi mais les gandundu abimi bat ba surtout ki mais les gandundu nous na uti wap azamnan asa nationalité ni bat bulanga na nationalité belé yo azaka congolais pour président lobaki ke aza pona batu nyonso président tala kana biso ta biso bandundu malgré tout la maman chaque comme pour lobela pe bandundu moi ça bien na c'est plein de président tindaki mu Aminata Kassa soutenir mais maman Aminata tala mupenda boye là ça chez président de la République ba mona les hommes ba ma maison ba moi ils ont les cas président c'est ngapina ke faut biso bandundu ba zo biso en considération ouais yango mon ba zo biso en considération ba artiste comédien biso ba ko kima ba vidéo ba zo banga ba sai ba banga nini mais ba zo banga les gandundu ay na chalet ba zo banga nini ba zo banga ke les gandundu ay na chalet salaire ya nini nano sale lokote na ba mone on lokote bato na ba œuvre bango ba salati le bazala ko bazali Mustafa les gandundu na ko ya boye ke nde to sali na mission bozela ko mona ba œuvre na déjà ke ba œuvre za dans auto beta gag moko défendre bandundu za dans défendre des nations bandundu tout na nitso ba ko tomber les gandundu na bete ba kutu bouger cette présidence bouger Aminata Kassa leli mona sarawa puis bon mona zaka na ba art na ye azaka na ba œuvre na ye ya c'est tendette mais les gandundu soit tant on a bête on a baramuya zaki na ngomba moi sutuki yo ebika j'ai tout ça wana ba fi déjà ba ressenti ba yebi on a félicité non nous artistes et comédiens moi si babi que au moins si atonga mboka te bon a félicité artistes et comédiens ndundu pour moi miko na artiste bandundu comme président ba à part yo mobali ya moi oui na ça moi si nyo tazali na ça nyo tazali artiste ah oya sala ka hermo pe na ba vidéo nyo tazali na ça artiste okuta na ye pe bosolo la ka bon na nitso yo na zaki no occupation moi na yeba ki déjà pour na lota ki moyen ko benga ezaki na onte pour na bandene ko préparer les nzela mais so ta que les grands nous doyer force qu'on a benga na fan c'est boye na fan c'est pour na pièce mo be ça une pièce ane za succès na monde et ça lo esengo que race na yo pe nde tolobaka bandundu pe bakota pe masolo oyo ya art dramatique to pe ya théâtre nde tolobaka bon c'est normal tout ça ba yime président nga Mustafa yo ozo c'est plein bandundu te poani to pe ça exemple pour na ngana yo so tozana kati ndako pour ekei ba komona na
bamona nani soki ngano toza na kati ya ndako courant eza te courant ke kaka bu na miso bato bamona nani bato bamona ngai yango moni bato bayokelaka biso motema lukunia po biso tongelaka topesaka éclairage ata courant eza te tozopesa kaka yango moni bato mosusu bapesa biso aza lokola makoso aza batayo moko mopenda boye makoso wapi soki bakoso eza bien tu eza kaka bien po ezosunga mpe bato na soki okufi pare ebembe na yo komonana te bolimwaka toloba mpe makambo wana barimere nayoka bato bande kolobaki o te ndundu soki okufi moye moto abaluka na nsima ta komona yo nayoka barimere kutu ezalaka bato balobi soki oke kosuba folaka ndundu me ngai même fois nazalaka na bamasta balata olala na bango jamais balaka ngai eza barimere bato bayokelaka biso motema lokunia nde na biso ke tosaka éclairage na mboka ngongo nde biso osaka éclairage yango omoni ke bayokelaka biso motema lokunia sikoyo baprogramme ya matanga tozonga na matanga baprogramme ya matanga eza ndenge nini ya mama bon baprogramme ya matanga bato nyonso info plus bosabone massivement bokomona les grands ndundu yeyo azawa baprogramme nyonso matanga ntina mde enterrement ntina banini tokozala na info plus mpona prometteur bana info plus les grands ndundu aza bino partout ntina baprogramme nyonso na baobseka machako les grands ndundu akozala mpona kosunga bino bosabone na kozala matanga déjà bientôt tozela programme ya famille na ya biso baartiste comédien nakende mpe kopesa ya ngai maniaka nde ezalaka kaka pouvoir kopesa pouvoir mpo bango nyonso baobanga déjà ke les grands ndundu aye les grands ndundu azongeli biso na se nde nayeli biso épisode ya boye bon naza wana bokozwa makambo détail nyonso na matanga me mama akei mpe ya sonam napesa baartiste comédien na baartiste musicien oyo bakenda batika biso ndeko dadi dikambala pululu shiko ake mama shako bavie na ngai mundueri akenda atika biso bato ebele vie na ngai franco lwambo makiadi me naye na pouvoir ya lwambo makiadi na ya mobutu babike todirige bango maseke boyosentir tozali odirige bango maseke pare na yo ntan moko ozwaka pare liyanza bosuka ndenge nini tozoshite déjà bon lianza lisofo te bolimbola lisal misi samba wana azali biro na ngai pena ya kati wana pena za biro na ngai pena ya kati ye akouragea ngai lega ndundu yebi kaka fia me ngai daa nabengisa lianza c'est normal me naza pouvoir na obengisa lianza kuta ngaka ya te nayebisa koya na ope te me etangi kaka autorité eza lianza ye akita papa l'émission président Moustapha ozalaka yoka so nazalaka na autorité lianza ngaka azala angaka ya te peut être artiste ayaka ke neti lianza okita ye na mbinza bongo fo ozalaka na pouvoir neti lianza ozokangele mpe na telefone papa koya te manager ergaski na kamwa eza pouvoir na babotamaka nango babi okorrompaka mwa mbongo ebele toza wana te natunaki yo kaka so boza na barelation ti lelo me bayebisa biso ke non opesaka mwa mbongo ebele mpo osalaka ke non lianza ya na repeti na bino bon président lianza lisopo te bolimbola misal samba papa na olengola kpang nga na basaki nabengaki papa na olengola kpang bana sikoyo deyaki ete omete bon nabengisa président lianza natila président carburant ya pamba président ya baartiste moko to akoti kosala mpona tunaka yo obengisa lianza opesaki combien ote nga napesaki $100 me nga nasala ngo te natiaka président carburant esili président ye ayo komona nga le grand ndundu président apesanga susu quelle valeur président apesanga émission na défendre bana ngalema bana mbinza malgré tout ke nalongola koma mbinza koma international maminiti wana président koosilika obanga mpo ngai edindisa yo tosolola tozwa mpe osolola su masolo wana groupe ezalaki su nini groupe yango bolingo bana mbinza naye koboma yango mpona te obangaki mpo vie nani vie na biso ya théâtre akanaki bino ndeti kaka keno ngali ya bino vie muyombe gauche aza eloko te akolianga mpe te muyombe gauche aza eloko te banda lelo tiloli ngai nazosala te na toni aza artere na ngai toni vie toni aza artere na ngai les grands ndundu basali biso signe tozoshite déjà soki ozala na maloba ya suka epuis baremerciement na okopesa banani bon baremerciement nanga kaka bon bosabone massivement na kati info plus bon bosabone mpo baprogramme nyonso matanga mama chako bozwa ntina famille nde les grands ndundu okena info plus tozala wana bozala déjà programme na kati les grands ndundu bomona ye mpona prometaki bino ke massivement bon bambote na ngai ebele kaka na bafani na ngai batelespectateur baoyo nyonso balingaka ngai na baoyo balingaka ngai te
Bon, on a remercié le boss des boss. Oiseau Salangana Zala, Fistongia, Motema Carmel Mboko, boss des boss. Babi DGR, Kandeza Maboko, Fistongia, il a remercié la fille, maman présidente, Babi, moi, soit l'équipe Bastion Nambiji. Moi, ça l'équipe Bastion Nambiji, Zafi, et moi, ça l'équipe Bastion Nambiji. Anifa Zahra Moulamba. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On a remercié Faïda Tou, Ahbabou Rassoul Cher, Abdullah Abahrni, Motema Maman Félix Khadija. On a remercié boss des boss, Babi Bana Changu, Bissonia Stokamana Kabo Mwamba. Kabo Mwamba, boss, Babi Bana Changu, Bimba Yakabo, Yakabo Mwamba, Yakabo Mwamba, Yakabo Mwamba. Oh, fiston Yayi, Motema Carmel Mboko, Motema Carmel Mboko, les Black Panthers Moukonko, les mystérieux Malamoussa Anaconda, les grands Ndoualéli, les grands Ndoualéli, les grands Ndoualéli, les vieux Djibril Bihaki, Bar 250 au temple de Moussarab, Ousmane Gouzele, Babi Paris Mobilisa, Maboko, Ousmane Ngia Trading, Agence Babi, tout ça, Boni Bavoie, Bilino, musique, production, Ngia Trading, Babi, Soki Ozoluka Hotel, Babi Soki Ozoluka Hotel, Babi Soki Ozoluka Hotel, Bissonio so bana ya poto, bana ya poto, bana ya poto. To s'abonner, to une adresse avenue Baudouin, commune Anjili, botu na avenue Baudouin, numéro 20 bis, Babi hôtel ya souverain Djibril Bihaki. Na mwana nyonso ya poto, bokende kuna bokende kuna chambre ezali kuna massivement tozali pona batu nyonso bazawana. To ngai nazana ina kota riado ya tema la bobenga Djibril Bihaki. Asale loko moya bien to kozala wana pe info plus. To koma pe wana total po vieux wana za maître mutapangle. Mais to koma kuna to découvrir que babo s'abonner makasi na info plus na pesi bino au revoir, bye, ciao. Merci na batu nyonso ba landi biso bo s'abonner massivement info plus to kutani na numéro mosusu.